Vraiment, bon, tu as ça analyse, n'andinga ma bête. Papa allait comprendre mon émotion, nazo ça analyse oyo, n'andinga ya bien, puis nazo ngati la place ya complot. On va sentir que papa Alain a commis à moi sens ya responsabilité wana vis-à-vis de ça, na kende nango pena na sens brut. Et ça qui na ndenge moko leti. Abana ko faire fonctionner bango ndiye bazo bazo flataka ye, pour ça la bango bolango moko. Yango komona papa Serge akoloba ke ndinga sumanga na mbasu. C'est tout à fait normal au salaire abonné ça na ye. Il faut ressoumana na mbasu. Parce qu'on peut ça qui corps et âme, bino mo pesa ki ngokuna. Papa Alain Mabana pesi combien d'années? 5 ans si je ne me trompe pas. Na kati ya corporation wana azokini. Les gens qui manipulent les autres. Mais arrivé à un moment Cécile, papa Alain s'est senti responsable et aussi indépendant de Maboma. Tant abadi qu'on se sentir bongo et que comme il faut se faire sentir au milieu de des personnes abadi kolina papa Alain kako mutu makasi aliki so boyete d'ailleurs que tu biso to ça là parce que bango ba ça va bien pour que ba rappeler la yo yango bukolo oyo yo ko mona eloko mabeta ba lingo déclarer vous en a droit pour déclarer na yebite soki penza la mususu mukonda famille maboma dans un projet papa là papa le père mobile kitoko na ndenga mabete na ndeka ya solo mama Cécile vraiment kitoko makasi sikoyo mutu lokola papa là ndenga uta ko kufela mwasi eka na bana ou bana ba jeune fille. Il faudrait une maman responsable. Il faudrait pas une maman qui manipule les enfants des autres. Ailleurs comme ça bango ba et là le roi là na DG na secrétaire général na kata ya société là. Siko yum do sala le roi secrétaire général. Oya siko le ko ti ba nommer secrétaire général c'est ce que ça dans le vide. Bon on est les gars. Papa la mituni amoni peka lokwa mukolo aloba te sûrement bazoyina madame tama kamanga na vivre madame avec ses papa koloba na ote tika bango basande balingi de papa ale paye pas selon kana système kidu basutu kaka mona papa ale wapi pas Jérémy oui bisangana nous en voyant ce qui se passe actuellement entre papa et la famille Maboma. Est-ce que Moutou ya SB a beaucoup finga papa na magie te koko te la ete pena photo yebi ke bola ina projet bo bebi tellement simbi te bolu parce que beaucoup c'est là oh kaka même si no kaka bonde ba kote ba biso makambo ba chroniqueur ya SB va finga banani pour mona ba commentaire c'est toujours comme ça na tout nanano bozora ba punda na bino ya butu c'est normal bino mo ba bon la tête c'est pas normal. Botala que Moutonius soka se détaché wana azara na bali pa bouli la ndakai soka humeli wana on dirait problème même demeurer dans les noirs mutande basilisi basoko lielo kuna okobima babe en compagnie maboko pamba. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision nzamba mona papa mbola bino asala biso nyonso na bino bolamu. Je commencerai par dire merci à celui qui a créé le ciel et la terre Tata Nzambe mokeli ya likolo penase. Adage moko na ye nango lelo na lobi ke fimbo nzambe si dara minuté. Osoka se décida futa banguna na yo. De place pour comprendre que jamais si la mino. Tika bango basala mabe na bango comme ebele po matsankanda ya nzambe comme ça izongela bango moko. Retour à l'expéditeur, mabe nyonso bozali ko kanisela baninga o basali bino eloko moko te. Vraiment izongela bino moko. Ba nyonso bazali ko sangana. Au Bible, ils sont en train de méditer le mal contre moi. Ticket tenir so bazali ko timola bango mo bakota na mabulu na bango bango mo batimola ki. Quand on monte quoi kinwani na le salut est individuel. Mi lukela luka bonzambe luka nzamba za la partage na yo ça va te faire du bien. C'est comme ça. Sinon ozang alola. Yaya osepela peno ozang alola. Et ça peine intéressante to luka nzambe na bosolo to dinga pe to banga ya solo et ça la biso moi bien moi mingi na ke bongo pesa merci mingi na bao ya ngai ya tongo ya chaque jour. Je vous dis que l'élan va revenir tout doucement, mon pinch va revenir tout doucement parce que vous comprenez que Hermo nazo perdre mais toutefois on est là, on est ensemble, Dieu aidant
ça va revenir vraiment à la hauteur de ce qu'on a toujours donné, ce qu'on vous a toujours servi sur la table. Que Dieu vous bénisse de partout. Ya tongo ya midi pe ya poko na pesi bino mbote. Merci énorme, énorme na maman Alice Land. Yo penda na sambelaka na libenga na yo ezanga raté parce que ba retomber to yo kakango. Yo peno zalaka yo moko fandi okanisi moto ebise te mozwa na sepeli penza. Tika nzamba pambola mobali na yo bana na yo ndako na yo mosala na yo nyonso ya yo ezanga raté parce que ba bien fait na yo eleki ebele na motema babiso eza pena makasi. Comment on appelle un bomi journée pour na pour na kabilo pour pas kangiselo apesa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu te bénisse énormément, maman Alice Land, de moi-même, de mon cœur. Maman Marguerite Bello, merci énorme pour tout ce que vous aviez fait. Merci parce que tout le jour, chaque fois que cette maman avait du temps, abana kozanga ko réconforter ngaité na ba message na ba koloba na finance na morale na prière. Maman Marguerite Bello na adopté penda yo maman na ngai taka na zanga pe maman, donc maman na nga penda, que Dieu te fasse du bien. Na pesi soso merci mingi na Yami Rose de moi-même dans sala o bola mo ebele bato nyonso bakalisa kinga nanu na tangi bino bien te na bisa ki bino veli na kotanga bino po bosali ngaka bola mote bosali libota nanga bosali oya kufa ki lokwa leki na biso bosali pe bola mo. Que Dieu se souvienne de vous. Na besi pe mote na patron moko boss moko Olivier Tamasi na pesi mbote sika pozali il pas ça la kinga iba bien mingi pendant moment où il y a difficile on a iba ko traverser. Que Dieu se souvienne de vous. Merci énorme. Na yeko senga lisusu merci mingi 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 lisusu na ba kombo ezokima mais nazobaki nazokoma yango na papier bao pe balingaki te natanga bakombo na bango na ko yebisa bino kaka ke nakotanga te, mais que le Dieu qui voit dans le secret ce qui se passe dans nos chambres, dans nos vies, dans nos cœurs, que ce Dieu là se souvienne de vous, que ce Dieu là vous fasse du bien, que ce Dieu là visite vos enfants, vos maris, vos femmes, que Dieu vous visite parce que Bible lobby o apesi orphelin apesi nzambe apprêter na nzambe nyongo bokoti si nzambe jamais li benga na bino tika la pamba. Même si je n'ai pas cité ton nom, je n'ai pas dit nommément votre nom, yebaka ke na kati ya motema bien fait ezali nesika tokende kokunda leki bien fait na ezali nzambe alola o tobondelaka o libota na nge yebi ekanisa yo akanisa yo. Et puis, Isokola, mon général, merci énorme d'avoir intervenu. Tantôt, ça, la démarche, à cercueil et tout. C'était chaud, hein? C'était vraiment chaud. Et il était là, il a fait. Malgré silence naïe, il était là, il a fait ce qu'il pouvait faire même de loin pour décanter la situation. À Pinève, place Moro, il y a bien, Tozupe cercueil, il y a bien, en bon état, et puis apprécié par tous. Que Dieu vraiment se souvienne de vous aussi, de votre femme et de vos enfants. Que Dieu vous fasse du bien. Vous avez belé na rokene na bino malembe titoko ma isika photo koma. Na yewa na actualité moko ezali ko déranger, ezali ko sala pas cité mawa. Comme on a que lelo na communauté na biso, quand une personne se marie, c'est tout un problème. C'est tout un souci pour certaines personnes. Pour quelle raison, on ne sait pas trop. Est-ce que cette personne ou ces personnes qui se lèvent pour détruire Batouana, Bango Balinga qui mobile, wana topé moi si wana bazuite, yango basala rabon non, c'est ça devenu quelque chose de fréquent et de bien pour la communauté où on voit par exemple une personne qui annonce ce chef de dette, Batouani ko finga bango. Ce que vous allez remarquer le jour du mariage, ne pensez pas que ces deux-là, ou ces deux tourtereaux, ou encore ces deux conjoints, ne l'ont pas vu tant pour que les gens se décident de se marier. Ils ont eu le temps de vivre ensemble et de se côtoyer. C'est exact. Donc, pour ce, je viens de dire à la communauté, tout ça, certes, je vais dire aux couples, aux conjoints, à ceux qui se marient, de vraiment faire très attention parce que ils allaient rendre début à combat, ils allaient combat yango na rendre début à combat parce que bako sumisser na kati ya couple na bino na ba dire na bango à travers les réseaux sociaux, à travers ceci pour que base la bino bokabwana.
La plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas mariés, qui ne veulent pas, qui n'aspirent pas au mariage, qui ne veulent pas se marier, ou qui ont peut-être détruit leur parcours, ou et compliqué bango siko lelo, et ils veulent que tous allez belé la carte corona. Donc c'est pas intéressant. Si toi tu trouves que tu vas pas te marier parce que tu as fait un choix, on respecte ton choix et vas-y. Mais tu ne peux pas demander à tout le monde de te suivre. Non, pas du tout. Toi aussi qui s'est marié, tu ne peux pas dire aux autres qu'ils ont échoué leur vie parce qu'ils ne se sont pas mariés. Non, c'est un plaisir, on a besoin de la délire, on a besoin de la dengue. Donc, pour ceux qui peuvent introduire le complot qui a raté vis-à-vis à couple, il y a Papa Alain Mabana, Cécile Bilonda. Voilà, na yebite soka zande ko ya Bilonda wa zaki journaliste na yebite me baza pe na bilonge kokana makasi na Bilonda mo zaki journaliste na univers, non pas univers, chaîne au télé 50 na yebite soki bazalaki baza bande ko yepe komone zaki na ni Bilonda Gisèle non komone kiminga megoya na Bilonda mo Élysée Bilonda na yebite so boza yana leki me ba bilongi na bilo promesse za kokana so boza yana leki na Élysée Bilonda, maman Cécile Bilonda. Tout ce que je veux à vous dire, c'est que tout le monde est capable de reprendre sa vie à tout moment. Donc, quand ça te vient à cœur, ou quand ça te tient à cœur de reprendre ta vie en main et que tu veux vraiment te marier, osa libre. Osa libre. À toi, on a 12. À toi, on a 70. Tu es libre de refaire ta vie. Tant que tout ça, la erreur est belée. Erreur, tout ça, la est belée. Moi-même, j'ai fait plein d'erreurs. Oyo, on a regretté, on a le parcours, il y a vie et puis j'avance. La vie est faite de tout ça là. Et puis, une personne qui n'a jamais fait d'erreur n'a qu'à se lever dire que il y a banda bota masala erreur te. Ba na ba, on va me dire que ba souffrir na la ma bala mususu. Yo moto boti no bana no 7, ceux qui n'a bibali ata 4, ata 5, ata bibali 9 na bana 7, c'est pas un problème. Wa libre. Ba misusu ba défend. Oza libre. Et avant d'aller au bêta solo, il y a complot nini et salamaki contre Papa Alain. Il n'y a pas très longtemps ici, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Nazongana nous acharnement et salama surier. Mais nazali pe constat moko. Tant on a moni Papa là bali parce que moi na yeba quitté. Quand on n'avait pas trop considéré, quand on avait vu dans le noir venir dire ici que à moment qui moi si na epona moi si à poto. Entre guillemets na bombi on a nouana ah on est là c'est ngabi no pesa ngam peza mingi bongo poto ba banda betera lisolo le on attend na banda on limate maintenant on a dit que c'est la banalité j'ai compris que c'était réellement ça. Il faut savoir une chose bon remarquer beaucoup mona que Papa Alain Mabana na kati ya liboma famille liboma kuna alongo qui ça va faire déjà quelques mois passés plusieurs mois passés et autres qui n'est pas un an donc na famille liboma, ce qui m'observait bien, ozala papa na mabumuna libanito nini. Quand tu travailles, il faut qu'on te traite comme un enfant. Il faut pas traiter le coup et l'autre sans valeur. Si quand on va traiter au bongo, bah ça là on va bien moko ya mike o kanisa keza ba faveur. Or keza manière mo ba linga ba somba yo pour que ba manipuler kayo facilement. Yango comme na mingi papa mosusu oza rapeka lokwa Papa Alain Mabana azana parmi papa wana papa ami je sais pas grand frère entre autres Papa Serge Papa Alain Bazalaki et puis batama bomu minene o bazaki pena tonton biso toyebi ke ba so ba telemi il faut toper ça bango respect et puis Gingombe. Mais vous allez voir que ces gens commencent à faire des sorties médiatiques et maintenant ça la sonne bato bande ko kamwa yango bozo kumisa na ndenge moko ya bien ti bozo flatter na ndenge moko ya bien ti et depuis un certain moment on a sorti moko tango salamaki on avait vu que Papa Alain n'était plus dans ça atikelaki ango des autres personnes au batikalaki je parie que c'était à partir de ce moment-là de Cécile Bilonda que je salue l'entrée triomphante avait fait son entrée triomphante dans la vie de Papa Alain. Parce que depuis là, vous allez sentir que Papa Alain a comme qui n'a pas sans si la responsabilité beaucoup moins élevée. Babylone, monsieur Bando Salama, on est Bando Salama sous-souté. Vraiment, botti quand on a ça analyse, n'a pas ma bête.
Papa Alain comprenait mon émotion. Nazo ça la analyse oyo. Nandenge ya bien. Puis nazo ngati na place ya complot. Tant on va sentir que papa Alain a commis na moi sans sa responsabilité wana vis-à-vis de ça. Na kene nango pena na sens brut. Ezalaki na ndenge moko neti. Abanda ko faire fonctionner bango ndiye batu bazo flataka ye pour ça la bango bola moko bo. Yango ko mona papa Serge akoloba que ndinga sunga nga na mbasu. C'est tout à fait normal au sala bando sala na ye. Il faut resunga na mbasu. Parce qu'on peut ça qui corps et âme bino bo pesa ki ngokuna. Papa Alain Maba na pesi combien d'années? 5 ans si je ne me trompe pas. Na kati ya corporation wana azaki nini. Moi si na etanga beli azaki na baisse ya makasi. Pour moi si na ya beli longtemps à souffrir na maladie et puis maladie ya moins cherté. Ba tumeur wana eza maladie basala rango ba jeter. Moi si na wakufaki. Papa Alain azaki na baisse et il fallait leur faire fond oh ba luka un franc na maboko de celui qui leur écoute. Mais si ko bizarrement oh ya lelo eza les corbeaux et les renards dans sens que renard ande mutu aza pena mingi na besoin ya corbeau asa lele pena flatterie wana bien. Les gens qui manipulent les gens, les autres. Né, arrivé à un moment, Cécile, papa Alain s'est senti responsable et aussi indépendant de Maboma. Tant qu'on se sentir bongo et que comme il faut se faire sentir au milieu de des personnes qui disent papa Alain, comme Moutou Makasi, alingi sous boyauté. D'ailleurs, tout biso to ça là parce que bango ba ça là ba tout va bien pour que ba rappeler la yo yango mukolo oyo yo ko mona eloko mabeta ba ningo déclarer vous en droit ko déclarer. Imaginez. Na bonga mana kiti. Vous voyez hein? Sikoyo. Pesanga sikoyo bongo. Ne place ba kwak et bandi parce que papa Alain cette fois-ci a tombé dans moi si au hasard na stable. Balaye ou pas, je suis désolé nazo ya wana to na koma na devrait wana. Ndebo mona ke koma ki pour chercher à détruire ce couple. Na yebite ce qui penza. Là mususu mukonde famille maboma zaka na projet papa là. Papa le père mobali kitoko hein. Na ndenga mabete. Na ndeka ya solo mama Cécile vraiment kitoko makasi. Sikoyo mutu lokola papa là ndinga uté ko kufela mwasi e kana bana o ba jeune fille. Il faudrait une maman responsable. Il faudrait pas une maman qui manipule les enfants des autres. Ailleurs comme ça bango ba le aïe bien. Vous comprenez? Et du fait que bango déjà ton papa là nzala ki kuna ba yeba ki existence ya Cécile Bilonda pesanga bongo la ndanga malamu diminuer na makelele na ndaku yebisa bana stopper kata na no radio ezobeta yoka bien tangu ba yeba ki déjà existence ya Cécile Bilonda parce que bah ça est déjà plus d'1 an et ceux qui vont remarquer bien bomona que ma problème il y a papa Alain na kati ya famille maboma et banaki déjà ça va faire plus d'1 an mais c'est encore Cuba vous comprenez non en avançant bolingo pezo mata oui bolingo to banali bandezana nous entre bino kaka o meka moko bomba après et comme isiko ko bimana miso batunyoso tant comme ko bimana miso batunyoso ba musu ba supportate. Parce qu'ils ont senti que ceux qui va saling ko bando ça liboso et bando ça que papa Alain ami kitisa c'était pour papa Alain aza déjà accompagné d'une femme au babengaka aide semblable bomona si quoi ça dit que c'est qu'a commis têtu papa Alain balongola ya kolongola te bazwa yozo sala na fonction et là le roi netinga na DG na secrétaire général na kata ya société danga siko yum to sala kati le roi secrétaire général oye siko lobe kuti ba nommé secrétaire général mususu yesko za dans le vide bongo ndelekana papa Alain mituni amoni peka lokwa mukolo aloba te sûrement bazoli na madame tamaka mwana o vivre madame abi c'est papa koloba na ote tika bango basande balingi de papa Alain paye pas selon kana système qui du
surtout quand mon papa allait wapi, pas Jérémy. Obi soko lingo punir mutu obi botika ye bongo souffrir. Siko soko moni mutu mususu aye na secours na ye et ça la rapasi. Parce que toi dans ta tête tu savais que na punir mutu pourtant on est au message na raison ayo c'est un pardon. Siko tango siko bazuye pas mutu mususu et puis sur vertige. Kimi ezangi yo. Bukomi bilobela ko sala ke ba émission. Siko yango bomona ki demeurer dans le noir complet na bango ezala ki na maman wana za so na Canada so wapi wana po ayebi Cécile Bilonda. Baleka babeta ndika ya soki 2 mois soki 3 mois awa tango papa allait accueillir Dubaï na Jérémy na rendez-vous ya showbiz. Donc nga na sala wana yo olamuka na tongo mo bo nommer batu mususu na place na nga sans même me dire sans m'informer otiki nga na yoy nga na ke ko sala yo lingo silika batu no ba sa semblant ya ko linga ko silika disant que nga na sali yo mabe pendant que c'est toi qui m'a fait du mal. Mais c'est on vit dans quel monde ça? Non, moni bango bayaki o comprendre to comprendre na posa lisusu. Nde moni bango bayaki koya o baye wana baleki na TV o papa Alain abomaki mwasi na ye pour na mwasi ya poto. Ce qui est archi faux. Ce qui est totalement faux. Siko nzambe pa nzambe na bango ya papa Alain innocent batu na maman Cécile Bilonda et ça dit que et ça dit que na ba bundeli bango eloko wana ezwati po ba bende ba obeta bon monde ba beta ki pa ya Gabi ba beta ki que non ya Gabi alia nani sala bo ya Gabi pa ke nana ngona systématique que non alia bango na makemba alia bona ba kanisa siko ba ko faire révolter ba famille ya ba Suzi et Ida Suzi na bana misusu wana et simbate mais ba yaki na ngona na TV comment ki lokwa so nini ngo ya Gabi ndoki c'est ce qu'il voulait faire aussi avec papa Alain. Est-ce que comprendre tu comprendre yebisanga ko comprendre ya na commenter dis-moi que j'ai compris na fongoli na fongwa mi mémoire siko bazaki na idée que ebeta pe ka ndenge mona ndenge beta ki ya Gabi wana ya Gabi malgré ko beta nango ya Gabi abundi nango ti alongolango. Félicitations maman Tumba maman lamba osala ki on kitoko nde siko ya papa Serge comment là papa Alain babeti nzadi maman na nzadi. Surtout tant que vous avez na kati SB. Oh mon Dieu. Jésus, excusez-moi. Bandeko bamba kufa. Tension mati, makaya bo eliami, bama emelami. Kambo Nzambe kaka. Nde bongo ba beti bongo pour que boma libala na bango. Bato balo bakeza bongo or que papa Alain balingani na Cécile Bilonda plusieurs mois années après liwa ya mwasi na pour basali 1 an d'ensemble selon les dires 1 an et demi donc papa n'a pas dit 1 an et demi afandi bongo oui que mibali kutu bakoka te ba misusu koka même moi wana kaka yoka bedali ya zidi ya mwasi. Papa Alain a su se retenir, a su garder sa femme dans l'anonymat. Tibo monalelo. C'est vrai que bato balio balo bakara matalana. Mais ceux qui pena moi sur na matalana. Depuis babana relation la mongeza somo. Boyebi. Et kezongi awa. Ils ont quand même su gérer. Mais les bala bomba ngote fi makana mi sabatunia. Ils ont su gérer jusqu'à ce niveau. Ya kosa ya libala na bango. Vous avez quand même trouvé quelque chose. Nanga na mi tuni. Maman Cécile. Mobali no aza homme public. Oyebi kaza na ba admirateur secret. Tale belé. Oyebi bangote. Oyebi bangote. Ka ndingo yo lulai wana ndepe bisu ba lulai. Ba mame belé pe na kuna pe ba oluka pe mibali. Ba cinquantaine, ba quarantaine yo baza. Sikoyo. Matalana na ke na ngo malembe so gérer ngo bien ti. Ebe tandika. Gérer. Ba misusu ko mema ki wono ba balukeli yo wana yo bisu ki ba bazela ba kanoka tsake simba te la musu ba vana ba beto kena kotala musu pe ko simba na ngote ba yepe la musu bango pe ka mbape sera matière la musu pe bango ka ba mataki na kati ya live ya HM pona ko beta lisolo okoye ba hapi. Faut faire très attention quand tu as une personne publique yo moko déjà dans moi public parce que ba yemba yo mobali no za très public. Attends, il y a des admirateurs partout.
protéger Bombay de to ka ba mabala bana ne simbrate papa ne to mona ka za poser to moni ambiance ele kana bino na bana vraiment nzamba asunga ezala bongo bana bino bazala pena ensemble oyo koko simbisa libala na bino ko leka nyonso ezaka bolinga bana na bino bocha division te bana na bino basangana lokola mai na nini soko esangani ndenge esanganaka wana esangani komi eloko moko wana penza réussite po tomoni dayake cadence eke bien bokendango mpena kitoko bobatela libala na bino bato balingaki babomango ya de cela 3 mois po ke mariage esalama te boyokisa bango soni po baniongi epuis na mariage no bilongi oyo tokanisa ye kozala tomoni te wana topesi bango kambo te yebaka nde obandi nde bitumba siko kata te olongi nde bitumba nde ya sérieux siko nde ebandi po balukaki babebisa yango ya quelques mois esimbaki te ndenge esimbi boye na libala boye yebaka bitumba solo ebandi ekenge fait l'homme oh papa le baye kobala ye soyons sérieux soyons penda sérieux tozala penda sérieux na likambo etali libala na monde lelo ndenge eza pasi na Congo nga mobali na nga ya yebisi nga mire MK naza awa na 3000 omona eti tosala ndenge nini mpo nalingi na bala yo nate papa obunda te nga moko na okende kodiskute na famille na biso bokamwa mbeli windi mbe nayebisa bango papa nakende ti wapi 500 bozwa ya dot boboto bondimi 2500 toorganize makambo nyonso nga mpe nazwi yanga nabakisi likolo oui franchement po fete na nga ezala kitoko po fete na nga ezala kitoko il faut nga mpe natya nazala na kati ofure emula po kelekala kitoko ndenge nini nga robe nalingi nalata mobali ana na kapasité kosombela nga robe ya $300 nga na posa lata robe ya $600 nakobakisa mbongo l'essentiel chéri na nga apesi deya 300 na ye 300 etikali nga nde muna obakisa et nakobakisa nga avec beaucoup de fierté c'est mon jour je dois mettre moi je travaille je dois nyokola mwana batu anyokoma tia kufa po akoma na ba nyongo na kati ya libala non la femme accompagne son homme pour na libala sous d'autres cieux d'ailleurs bazwaka batiaka 50-50 50-50 botie bosali organisation bosali calcul bosilisi botie 50-50 point barre na makambo matanga ya leki na ngani na yeko comprendre que makambo to mona ka yo lekili biso mutu elekaka na mutu te osana nango olalisi pena libulu ya 1500 1800 olalisi sali ya 2000 olalisi nini oh mais mutu pena ko bala pe mbongo etikali oui osalisi pe moi cocktail neti kutunga libala na ngai bilongi neti ebele na bakoyaka te Lionel solisaka nga bien pose analyste libala na yango mais oui oh na évité pour ani mutu akoya po tala nde baotonga moninga na lobaka ngo na ndako bato basekaka nga avant makambo nga moko nazwi bino na memi bino po boya na fête na nga mais bobino mo botonga nga na ndenge ni mama bon fait salam c'est au même bato ba camarade na ote ba proche na ote asali pena ndenge mwasi nyonso o azora moi le chocho azara un esprit ouvert bien ma papa oza na combien chérie tu as combien là-bas chérie ndenge nga muna obala yo dot eza $1000 à dot yango na ba organisation biloko nyonso nga na takaka na 2000 mais si tozo avancer na robakisa musu ah papa c'est pas un problème non na olakisa ote papa na bakisi na olakisa ote yo mo oza surpris na kati ndenge organisation en fait salam soki na kangami na kozongela chérie est-ce que tu peux trouver encore moins 500 là-bas même si on a dans la coupe de la 7000 baba eza journée nanga il faut na sala ngo kitoko ndenge nga na lingi je veux sortir mon argent na kotika te mobali nanga kufa na tension pour so bongisa moko libala c'est pas juste nga nazara juste nazara d'accord nango te famille ya moi si pe fait tcha loboko nango na kati ya poche po esala makambo la babiso ba orpheline nde otoza ba problème papa te mama te na mokini nako nini aopesa mbongo tata mwasi nini aopesa yo 50 francs na makambo na kopo ate donc nga moko na kobimisa mbongo na nga o na bombaka na banque wana na kobimisa ngo pona sentiment na ngai pona esengo na ngai pona réussite ya jour ya libala na nga
c'est vrai que je ne veux pas me dépouiller parce que après, c'est la vie qui commence. Pour que tu as fait pendant que après ça, tu vas souffrir, tu vas foutre pendant 1 an, 2 ans. Liban est continué à pitopal. Bo fanda. Papa là, fanda na moi abala yo ndima abali yo. Maman Cécile ndima obali mobali na yo. Azaya yo. Au déficit mutute, au PC mutute. Soki mobali bango kasinde bana ba mbongo. Baba la pe mibali na bango. Baba la mibali na bango tala bango. Mbule bo sakana na obala mobali yango mais yema mobali enfant ndima na baba la ete. Bo soka ndima bala ete kasi. Mino siko bo satambola na mbongo na God. Ndeli bo obala bango te. Vous blaguez, na convaincre moi na bato comme yayo. Vous blaguez avec ça. Oui, ce qu'il faut qu'on balaye, il faut qu'on balaye. Et puis nous allons ko ça fait ka mbongo za ka bon. Donc mission pas accomplie. Et puis na moni ndeko moko aleki na TV disant que batu yasi la bozo finga papa là. Vraiment, na la nina mamu na sepeli na réflexion na. En voyant ce qui se passe actuellement entre papa et la famille Maboma, est-ce que Moutouya SB a koko finga papa na magini te koko te la ende pena koto yebi ke boyaki na projet bo bebisa tellement simbi te boluka siko boko cela oh kaka na bisi no kaka bonde ba ko cela biso makambo ba chroniqueur ya SB va finga banani okomona bango na ba commentaire boy c'est toujours comme ça même papa Alain même Cécile Wilonda dada ayebi que makambo lobi wana faux archi faux nouveau nous ya dernier niveau botika papa là savourer libala ne calmement son indes ko ça la bino boluka ki bo séparer bango botindi de le noir ya koloba ka bo mai moi sine pona maman Cécile bo bengi kuna na soki poto kuna afongola ki nini abandi koloba mais ça n'a pas abouti bo sali pe bien po bo sali mbango mbango bo sali makam na bino po batu wana nde babanda da bongo bangi ba luka susu rebondir lisusu muta fingi papa là nzate surtout pas chez nous bino bo mitala boyebi et c'est récent hein? Na kozwango pe na kozongo sango moko po botala ndeli bo banda loba nae o aza ingrat po bo sala botongela ki ndaku to bino bobaleli mwasi bolobi ki bayo bala ete so bino pesa ki kasini abimina nini ye moko même vina kimbimbi abandeli nde fisiko kimimbi abandi nde fisiko abandi nde siko cop nde siko donc arrêtez avec ça à un certain moment boyo kaka soni ya makambo ko sakana bo salaka à un certain moment dans la vie, ce qui est beaucoup si mingi et comme à un niveau il faut s'arrêter parce que tant que mutazo kosa akenara tout droit na mur et zo mitinda yo moko na mur mais à un certain moment il faut arrêter hein et puis bozo mona bien que bato nyonso ba sala ba départ dès que ba longo na carré na bino ko pambola maman ko ezokoma même kitoko na bango ezobima ressent ses responsabilités na bango de bozo rabato comme ça ba na lungana de net mission des oso makasi na tout nanano bozora bango ba punda na bino ya butu to c'est normal bino moko bele bo mona te que c'est pas normal botala que mutu nyonso soka se détacher wana azara na bali pambuli elandaka ye soka wumeli wana on dirait problème même demeurer dans les noirs botande basilisi ba sokoli donc kuna okobima babe en compagnie maboko pamba oye osaleli bango okei maboko ka ningo yelaki le musuku to ningo yelaki bien okobimane eloko te ya bango kimbimbi ibutu Bijou la reine papa Alain plein de gens vous avez un souci hein un sérieux souci mais bana mibali bazo ko défendre ka bazu demeurer la voiture contre mieux j'ai pitié de vous en vous voyant j'ai vraiment pitié. On dirait beau tourner en rond. On dirait comment il y a consistant penza exaté. Il faut beaucoup de prières pour vous. Il faut une délivrance pour vous. Il y a un souci. Beaucoup n'y savent bien, il y a un souci. Il y a un esprit qui vous domine. Nuit et jour, il y a un esprit qui vous domine. Vous comprendre il faut les yeux spirituels, il faut l'intelligence divine pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment l'intellectualisme spirituel pour comprendre certaines choses. Ce que je suis chance à Rosanna en côté, tu vas rien comprendre. Abakouk, t'as la film.
émission kozangisa otala film te soko lingaka penza SB ozanga otala film te parce que batie émission zotana otala film kabola tana otala émission donc arrêtez avec les commentaires total kasi film na biso non j'ai fait un plus d'un mois je travaille pas c'est pas aujourd'hui on cause on a lelo ndeko zangisa otala film otala lelo pendant tout ce temps là otala qui film te pourquoi vous venez embêter les gens comme ça des fois un mot bolo ba m'empê bien hein. Donc yo otala film ko banda tongo ti butu ningola na meto otala film olamba te oliaka te okena musala te pour otala film quand même il y a de ces commentaires il faut jamais mettre hein. De ces commentaires qu'il faut jamais mettre ce qu'on a organisé monto nous a organisé à temps et lo nyos même bible il y a un temps pour tout temps et émission il y a film il y a occupé bana mobali ndaku musala ainsi de suite c'est comme ça. Donc, si tu me dis que tu ne suis pas les films parce que moi j'ai mis une émission en ligne, vous aussi. Vous l'avez des films. Vous comprendre, hein? Merci. Je vais m'arrêter par là. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité et pourquoi pas avec une autre analyse. Merci Lionel derrière la caméra. Merci à tous qui m'ont suivi jusqu'en ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et énormément. Au revoir.